Mama Congo akomo lembisa makambo oyo ya justice. Awa sa kotaki plainte na ye abebiseli mbila tangu mungongo ekiti. Me amatisi mungongo na mafuta o Karine Mokonzi akosala. Okoloka te. Sikoyo eloko nini ekotinda ye aya komatisa ton na commerce Karine Mokonzi aninga sala. Azo banga po kanyota liboso koki to likambo nini penza oyo ya lobi azalaka na likambo na Karine te. Me koma akokota na mafuta na production na ye. Koma akokota na makambo oyo eza même pas bango baza ko imaginer ya Olga Kabelo na Karine Mokonzi. Mais pourquoi? Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Congo. Bon, ngana zobengo Mama Congo, mais bango bazobengo Mama Kimpi. Ndenge zaboye ata okitisi mungongo yeba kombo wana ekoleyo. Bango basakanaka te. Soki bakoleseo kombo ozanango kaka. Ata babombi yango el moko na mutema soko lembisi makambo me bayebi kaka ozana kombo wana. Bakongelaka kombo yango babungisaka te. Bakongelaka kombo soki photo na yo apostango c'est la famille. Surtout soki bapostango pa ya Karine Mokonzi. Soki po sali malamu bakoko poster neti saratola mikolo aloba ikamwa bien bako poster soka continuer koloba bien juste kaka ndenge zali na ba valeur a Karine bako poster ata na page ya janvier c'est la famille. Mais Mama Congo tozonga na yo Mama Kimpi poto continuer kombo wana parce que oyo zwi lisusu ezakaka Kimpi. Comment olobi bon gana kendaki na justice po na Karine zonga te po bakanga ite po to samba kaka ayeba ndenge basambaka te. Anga Mama Congo Kimpi na yebi ozobanga kombo wana naza sir na bomwana na famille na yo si balobano kombo wana yango ozobangango. Mais Mama Congo yo okefunda Karine po yeba kosamba. Otalaka Karine te, olandaka ba live na ite, olanda ba direct te, oyoka ba histoire te. Karine asamba bakanga itina bakanyama akende tina ba parka kalamu. Karine kosamba asamba aparwana asamba na famille. Oui, pas ya papa ni même général Mokonzi. Pas ya bayaya na ye. Apo ba bete na lutu. Ezaka nini? Jugement. Okenda kiwa. Osala kinini? Papa. Kosamba ayebi yango très bien. Siko yo soloba olingi bokende samba. Yo penso zo croire. Juge akozwa ache penza yo ye Karine ye ba bebisi iner na bango pona moi papier no kenda ko komisa na commissariat qui croit même na Belgique soko tinde ki ngona volcano oza sir penza justice atali makambuno oyezanga makolo na manzaka na maboko bazui pe temps ata 10 minutes basambisa yo na Karine.
soki mbila kutu azomona pa tout na Karine Mokonzi quelque interrogation azomona ngo problème passe-temps ale yo tala osomona ki defete na yo ya koloba olobi o analizaka oya mutu moko olugaka makambo te loba analyse kana yo moko ndenge boeshue pe boko continue ko eshue sikoyo oye na mafuta ya Karine Mokonzi esali nini okomo loba akotia biloko mabe sikoyo likolo ya koyina Karine Mokonzi okomo critiquer na bandeko tu batekaka mafuta ozoye bate na minute oyo émission oyo sali obebisi ba marché ya bato oyo batekaka mafuta ata obebisi yango complete me ba oyo balingaki bakomande lelo na lobby tango mosusu na 2021 oyo bapemi nanu balobi te tokokomande nanu te tika na raisonne mpo na maloba bayoki pa na yo mama Kongo eza mabe te oloba makambo lobi me nde nga na koloba na yo soki obimisi maloba wana po kimpi eza na yo po Karine kaka akokisaki mbongo pe mbongo mosusu ezokoka abanda kosala mafuta me mama Kongo ozomi kosa oyebi modèle Karine Mokonzi akosala mafuta te oyebi pe te soki mbongo ekoki Karine Mokonzi akodemare mbala moko na mafuta oyebi ndenge kozala te mafuta oui ezali projet me kobosana te projet ya Karine Mokonzi ezala mafuta te ezala bilamba olobi yango pe olobi nani akosomba bilamba ya Karine Mokonzi mais bon projet mosusu ya Karine Mokonzi yo nanga toyebi yango te yo lobeli mafuta olobeli bilamba po tia bakal me yeba Karine Mokonzi soki azwi mbongo na maboko en tout cas zala sira ba projet wana akoko banda nango to te akoko sala mosusu et puis tia na motu na yo Karine Mokonzi soki asali makambo na ye na kimia nyonso na bien nyonso pe ekokende bien bakosomba oui ngamu na lobi na yo sikoyo yeba lisusu ndenge bozomituna Karine Mokonzi akutiango na kombo ya nani bobosana te Karine Mokonzi aza na Belgique asengaki pe ngunda aza na situation irrégulière te nanu akokisi ba papier te mazali illégalité pona lo babongo alors Karine Mokonzi soki a créé quelque chose pona ye même en collaboration na mutu mususu po tout d'abord Karine Mokonzi ndenga zawana ata akoko créer eloko mususu na kombo na ete mais akoki ko créer eloko mususu na muto yaza belge baza associé donc aza na opportunité ebele mais bon yo aozokele jalousie na mafuta jalousie na bilamba koteka mais eloko eza très important kanyot ekoka lokola pe yo lakisi mutema mabe na yo lisusu ya kimpi alors kanyot ekokoka mbangu po balakisa yo pe la Chine ekolakisa yo force ezali en plus Karine Mokonzi soka komoteka mafuta na bilamba eza na tina te bino bosomba ndengo lobi ba chinois kaka bakosomba mais bien sûr soki ba chinois kaka babando somba mafuta Karine bilamba Karine ozoyeba même pas que et bando sila avant ba chinois mususu bako manquer stock bako manquer kozwa produit bako manquer kozwa bilamba be stock et bando sila avant oyebi yango te po nombre ba chinois baza
oyo sikoyo bakozala na posa ya kosomba mafuta na bilamba. Karine Mokonzi abanda komanke stock. Elakisi baklia libanda aza na bango posa. Mais soki boyete boso aider pe mwa muke po liboso a servir ba chinois a servir la Chine. Na kanisa yomoko yebi ba chinois ba servira liboso bango kaka bango na bango na kosi eza bongo yango mama Kempe osa ozui déjà des fêtes na makambo oyo moko lukaki ozoka soni na makambo oyo moko lukaki kobosa na te papier na yo ya pétition tango ekokoka esalami bien zwa bakombo bato wana bombango malamu epuis bino bo oyo bopesi bakombo ya pétition bokanisaki bakombo na bino na baadresse ekomona na te me boyeba mama Congo tango akoretirango akomona baadresse na bino bakombo mamero tu bongo bokomona sikoyo makambo na bino ndenge okende pa bato bafingaka bato me bino moyebo bule mama Congo ezate po ye akobima toujours mwana malamu abandokana kaka Karine akobimisa kimpine kuna siko tanga bandobimisa kimpi bino na ye bokozala même moral mais ye aza na bakombo na bino na badresse surtout bokeba asalelango doublette te bino moko bozoyoka aza na souci ya gloro langi na ndenge kosakana te alors bakombo na bino tango akobimisela yango doublette ezokipe te amona document na yo kaka amona kombo na yo date de naissance na yo adresse na yo soki biloko mosusu ezangi même na kombo na mboka akosala makasi azwa sikoyo tango akoyeba mokanda nini ozalaka nango lipasa carnet rouge résidence ngunda simande doublette ekosalama na facilité boluka na bino kutu te soki esalamaka ndenge nini n'importe quel mutu akokosala nazoloba bien ya carte ya passeport ya nini n'importe quel mutu oyo aza na matériel akokosala vous comprenez non? Ok. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.